Mamu lwaku enza lukasa. Lwaku somba. Lwaku mpesha explication. Yeah! Mamu Okimi Mimi Chibola. J'ai un live aujourd'hui à 21h. Il y a famille Libota, bainga mature nabino, bainga dossieux nabino. Balobi que bossa ki live, batinenga na live. Tozonga kuna sima. Tozana noawa. Mamu lwaku somba. Lwaku mpesha explication mamu. Je t'ai appelé combien de fois? Yeah. Si c'est dans l'affaire de Joshua, Amélie Mbongo SB, Pamela, tu viens donner des explications, tu remontes même dans le temps avec des captures. Mami watatanga sala ki émission na benge na tunie pona ni otangi kombo dina na te apesi une explication obi pona et puis na lokuta c'est pas toi qui est venu mentir ici que Marie-Jeanne Bololé a fini ya bachoko c'est pas toi et puis nengo tiaka c'est même maman kosaka mingi mais po bondima ke maman kosi so otali mamu yo moko ndima te ka koso obite ayebo yepe ya ko kosate makosaka mama kosaka na information ya kanango mamuso apesa osa l'émission même souka 5 minutes ya émission na des avoitants na bimbo te boni na sepeli comme na bino et sili le reste ya lokuta mama kosaka mingi imaginez-vous katia penda vidéo ya Dan ya Bololé boy aoloba maloba mususu mais mama lobi Marie-Jeanne, au fingi ya bachoko. Je dis, on peut être mauvais et mentir en même temps comme ça. Mamou comme hier. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Excusez, je ne vous ai même pas salué. Je suis concentrée dans le ferrage. Émission dans ça, on a lingala pour Mimi Chibola à comprendre mam toko lobeza te tobi na lo poto pour ya comprendre te. Toko bana lo poto moke mais lingala est belé, lingala meke. Dans une autre émission aussi, comme on a tante lobby, na 21h na live. Bandoukou. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, on est Moussi Alta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse au 4K. Bienvenue dans la zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners. La team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Licol, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement. Likez, commentez, partagez. Prenez un bon verre d'eau, un bon verre de jus, parce que vous en aurez besoin. Faites un bon mélange de cocktail piquant. Tangawi, silipe, lali, tongue, un peu d'ail vite fait. Vous en aurez besoin. Dans ce Congo, ça, il faut du piquant. La famille... Pendant que nous sommes en train de traiter Bénédicte Kalenga, Odon Wanga, tout ça là. Parce que live n'a pas mata lobby. Pendant que nous sommes sur cette affaire, la famille, ça brûle nanga moi pasteur Mukuna, Mamoutou la Moussia Zaza Baba Kosa Mamounie. Maman Koko Salela, Mimi Chibola émission T. Je vous explique. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue
mbongo na facilité et commune Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka 0 frais de transfert. Ndekwana akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naye et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code, juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi notre merveilleux spot publicitaire. Merci de liker, de partager massivement le lien de la vidéo. Tosé la mingi TapTapSend pour la routine d'ambongo. C'est-à-dire aux Europe, Canada, États-Unis, partout en Afrique, c'est la TapTapSend avec le code promo demeure. Avril Otozaki n'a fait à Pâques, mais botin dimbongo mingité. Il faut envoyer de l'argent. Vous en avez proche, vous en avez famille, vous en avez ndeko, vous en avez bateau, bolinga mingi. Par TapTapSend code promo demeure jusqu'à vendredi, samedi, sur le sali transfert, on a une capture, on a droit de dédicace. On a besoin de sentir hyper active. On a senti vraiment très actif au fait. On a envoi d'argent. Botinde la proche na bino et au sala bango bien ngapé au sala nga bien tant on a notification na mon accueil vous utilisez TapTapSend et tout ça mais également pour enchérir très cher la famille mes amours mes vrais l'hygiène intime c'est avec Maliane ba produit à solo ba produit à qualité ba produit à kafu ba produit à sango et au sala bino na ngai bien. Bato balinga kosunga to kosana te ya biso mingi Cédric on est machapo ne kuna il faut adhérer na Onems Foundation ezala pona bino bateko. Pourquoi? Parce que eza fondation oyo ezo aider pasi ba personne du 3e âge, ba maman, ba veuve, ba orphelin. Onems Foundation ezawana pona bango. Alors yo peso ozo faire partie na bato bozo kosunga et au sala bien. Alors parlons de cette affaire to banana sujet na biso alelo. Mamou Yaka. Je pense que je vous ai expliqué bandeko nanga. Papa alati cravate ya rouge eza évêque Pascal Mukuna. Tantino atie mèche noir et kiti boy eza maman international. Attaché de presse ya Sila. Tantino ati polo ya jaune nde Mimi Chibola. Ex likangu ya papa na bango o asambwisaka papa na bango papa o asambwisa papa na maman. Fio atie liboko na sambangeza nani ngai. O da oloba na bino. Siko boyo kalisolo. Pour la petite histoire parce que dernièrement là j'ai constaté que ils ont un bateau ben au sel internet na retard. Et un bateau ben information belé sur les réseaux sociaux zaka ko échapper bango. Du coup ba yaka so ba kuti likambo ba kuti déjà position et pas continuer na kata position. Ayebi ba tena na ba boutissant ayebi te mambo banda wapi. To banda na explication. À une période to banda à Kinshasa l'isolé comme yebso na matoi. Avec Pascal Mukuna a abusé dans des mois si mon koboy moi si il y a ex collaborateur naé à Koufa que son âme repose en paix. A abusé na nini na okende na ba détail té parce que to ça be monsieur eza ba chaîne na biso faut beaucoup tabo ke kota là peut-être au sungabino pour se souvenir.
Tovanda a moi sur Mimi Chibola a ko dénoncer ba pratique bizarre avec Pascal Mukuna. Mimi Chibola est libiso matière. Mimi Chibola loba à l'époque que mon bali nazaka collaborateur ya Mukuna. Bazaka on travaille ensemble, bazaka ensemble tout ça. Basala baku. Excusez. C'est qu'on a quatre baku o basala kiwana. Ensemble Mobali na Mimi Chibola akufara te akufi po apparemment na ACK basé belé ba na moi ba deux femmes. Parce que Mukuna azai na moi c'est ndaku, azai pe na moi sa libanda, pour comprendre. Et yé pe on dit ba balaka e deuxième femme. Bazaka ensemble. Tangu siko yé pasteur wana akufi. Po azaka rapprocher à Mukuna. Yé Mimi Chibola comme on na Mukuna pour récupérer ba dobilo na ye Mukuna komi kobini ça comme o senga bimana ye. Jo moko to bengi saka na bureau Mukuna nzoke ezaka na munduki nzoke ezaka na mbetu Mukuna lakise munduki kwa bimana ye aibana na mbetu kaka wana ye Mukuna memena na lupango nemo na météo soki na delvo e akenda ko bimane kuna ye Mukuna sala e ba makambu ya osakana te e makambo yo ekomaka tina justice. À l'époque Mukuna a tchakango sur le compte ya montage baba keza bato politique nde ba sale ba règlement des comptes c'est qu'on a minute au gouvernement où ezala en place ezé souté bato politique ba sa Mukuna nini elo ni esali ke dossier o ezonga susu sur la toile to koyeba yango na nyoso wana tango mambo anesa mama sala dia ba analyse sala dia be mission likamwa papa nezo pela na internet na ba vidéo à l'appui. Somo koyoka somo. Mais mamu oyo atia énergie na affaire les sego aksa olangi azala incapable ya kotia énergie ya kwa na belema ndenga kenana ndako les sego azala incapable ya kwa kopesa explication de manière détaillée pour na mamweleke papa na ye. Mwana mwasi abimisi ya biso moni boka kalikama boye avec ayeboye nuit. Donc sans bilamba Araba nu abinu ibo comprendre muluba kasai makasi. Euta na vidéo à fille. O évêque a uriné à soubi dans un sachet. Bazana na kata mutuka abwa ki libanda batila biso pa na ralenti to mo sachet masuba. Évêque abimana fille na kati ya mutuka batila biso vidéo nzemba chilu bezo beta. Yazo ganga nzambi wanye. Toyo ndebiso de tozaboye to lokama communauté mobimba. Po vidéo na ba konzi mboko batala yango na ba pasteur ebele batala yango pour confirmer sur za collègue na bango ou pas. Taka vidéo sans filtre na ba kentos y avec Mukuni mona na me baba so montage. Ah nzambe to ndima kaka bandeko esili ba vidéo etambola na internet ekeye zongi bandeko mamu national be tellement précieux les cas qui va tout ba ebisi mais ça likambo famille na oti eza papa na oti bima ya koloba comment est-ce que otika likambo na bino etraîner boy sur internet ne mamu ya ko peut explication mo boy maintenant to sala ka peut explication en analyse ça ne tenait pas trop la route. Bandeko. Et les cas, Mimi Chibola pa ya loba lisusu et tambola comme komaka na maboko ya bakonzi l'été bandeko gérer dossier wana et les cas. Mais pendant mon que conclusion à dossier si la bien été eza niveau Mimi Chibola a récidivak. Soka fandi alala la muki aloti mukuna jourana kozonga. Soki alali alamuki aloti Mukuna jourana auzonga lelo kwani to bengi mamu na expliquer bino Nathalie Sabino na numakambango elekaka ezara ndenge nini ye mono Mimi Chibola a expliquer na channel séquence et explication Mimi Chibola so boyokie après tant to zonga parce que ça peut vidéo olo bana vidéo tant to zonga bo comprendre point ni lelo to zongi mamu foya bozo mona ningi Mukuna zo tombola nga bozo mama nga na mutu azo batala bato asala film pour nous bakosa
mukuna za brutal moko pe azokotanga pe azinga tombolinga bwa bokinga na se apazinga mokolo bazokotanga na kavo comprendre que mobali nde azosala mwasi ou bien mbwande mutu azali kolwa mwasi. Pourquoi il nous a fait ta voiture? Choix à chambre, aloba ya yebani mingi akokende na chambre te. Attends, nazana bana ba sebele to solana bango mukuna kushana bango nyonso ba témoigner ba kushana bango mutuka. Na pe na ba fille mingi bazokima koloba na media, mais na yebisi bango non, trop c'est trop. Botele maboloba. Bokolanda yango pe. Donc il y a une chambre té hôtel. Ah, kenda kana chambre té. Mama wana bomona ki wa utaka ko bimo ya fig de seed wana lipa zakane so ça fait neva wana kushakane kana mutuka. Bolanda ki mama wana te. Oyo otile lo amela kiso kino longolisa zemi wa. Bolanda ka ite. Mais elle quand même tout maraba faut pas me au peut-être toujours à boyer mais d'un côté sur tali qui ça nom de dire ça monte. Eh papa, comment qu'on joue peut-être de balwa kanda nzambe un jour pour frapper yo. Agoku ngai kanda nzambe. Parce que jour bila musali na nzambe bo to yebi. Non. Wana za musali na nzambe te. Wana aza stade ya football. Mungu nazola la basi nikolonyoso na mi ngana bandoke na biwa muku na nazo bima. Nazo ya wana basi bazo bombisa mabele na bala. Awuchi kola mungu na awuchi kolala ye. Osta mwana na bosolo na biro na yo. Mungu na to ali bosolo langa na kata biro. Papa, omoni nzambe azala juste. Okoko sa mutu na okoko sa nzambe te. Akosa na ye batu, mais akosa nzambe te. Conscience ya muku na esalaka. Ba mama ya seka wana babima, ba beta bilama na se, balakela ngai. Ba loba nyonso bakoloba akokufa na loba boyi. Mwasi nzaba sala mwasi. Mobali abimaka na kati ya mwasi. Babotaka mobali na kati ya mwasi. Muku na soki nga makamwa na zoloba na kosi. Ezala muku na bima na kati ya nzoto mwasi te. Makamwa nyonso bokoloba ekosala na vie na nga. Mais soki makamwa mami na loba eza vrai. O nyonso bokosala contre nga eza nul et sans effet ekosala. Voilà. Donc ça c'est Mimi, Mami Chibola, qui raconte son vécu, son expérience de Muguli d'abus. Na mukuna. Expliquer ma mukuna salaye na mutuka. Pe mami alobi. Mutuka wana. Asala ngo ka batu parce que ya loba kaza personne connue. Ako sala ngo na hotel te. Donc ça sala ngo na bureau te, au sala ngo na mutuka. Donc c'est ça. Et après sorti à Mami Chibola, ya makambwana et pas nani vieux moko boisa la rappel émission na YouTube. Moi si mususu abimaka azoko expliquer o ya viva na mukuna. Comment mukuna sala e makambo longoli sena zemi e baby sa vie na ya kobotaka lisusu te basala bane Mami Chibola lobi ngwa wa 9 ans ensemble babanda ko bimaka na mutuka. Parce que koke na chambre ta ko kene hotel te. Mais zola mwasi ndako lupangu penza par exemple mwasi ngo likango ngo lingi ozola ata lupangu mobimba futela ye moko. Comme ça ozoya olua ta taxi express to sengi car moko boy o na discrétion car on peut fumer et que continue na lupangu o lekisi ta na o sali nyonso ni to zona ba courbature. Donc banzoto pasi mususu ba papa belé ba yokaka papa zoka nzoto pasi mikolo papa mukongo yo pe mama to sela papa tanga wisi mukongo nzoto pasi yo ba papa belé ba yokaka na ndaku ezaka nango te ya âge eza ba gymnastique o ba kenda ko sala yo ozo mo akaba liko tama na ba bolide minene ba jipa kafu ba bituka ya kilo ya minene po etikele espace azala à l'aise azala confortable azala bien. Tant que zolinga sala makambo aza na position moko ko bouger, c'est ça. C'est ça. Au fait, c'est ça. Bandeko. Même tantine wana ya ki loba la même chose. Ezala pour la mwana mwasi wana, ezala pour la Mami Chibola. Nani ye maman international atikala on peut s'explication en clarté. Azaka kaka boye ko luka ba explication ayaka na ba analyse vraie te na maramna bango akoka ko pesa ba explication clarté normalement moi no saka na internet famille ko eli likambu boye foza na ba mo foza na ba matière oza na ba argument so ba kosela papa likambu silence ama mwelinga kolobani
que makambo ezaka ya solo. Que makambo ezaka ya solo. Soki ezaki makambo ya ba kokosela ba dinana ba Ursule wana mama kwa koloba. Nenga uti okosela Marie-Jeanne Bololé makambo kafingi ba choko. Oh, afandi penza na yo ki pasi nenga fingi ya ba choko. Pourtant nani Marie-Jeanne atikala ko finga ete. Wana kotila ngo énergie ko lukela ba moko sala analyse. Mais ba sortie médiatique à Mami Chibola a okokoloba te. Lelo to yo beta li solo to bengi mamu pourquoi? Mami Chibola nde bozo moni awa. Moi si moko asaleli live. Abimaka ne ba vidéo eza intebele na internet o beta ma solo ya mukuna. Soka lala la muka ye. Dernièrement uti obimawa. Moi c'est on lobi que nani liwa soki pe ya mobali yango ya Mami Chibola o akufa ki na sama bele atubela ki avant akufa. Mami Chibola ya lobi te. Atubela linga katubela nini? Azali le corps tubela te. Au contraire, nzoka mobali ya Mami Chibola o akufa a complota na mukuna. O moi si ya mukuna o bazara na ndako. Ba yokani mobali wana ya Mami Chibola na mukuna. Ya bimisa lokola prophétie en plein culte. Ba bimisa prophétie que moi si ya mukuna azane en pleine infidélité. Azo tromper mukuna, azo tambola na chibau, azo tambola na nini na bondumba. Akoma chibau na ndako. Kutu ndenge eza boye nzamba lobi na mukuna kabwana na mwasi na ewana. E bima lokola prophétie na église. Yé kutu mobali ya Mami Chibola lela pona ko rendre crédible information wana mukuna lela baleli nde ba okende ba bimisa mwasi na libala. Pourquoi ba ça qui complot wana? Parce que mukuna za na film banda entraîner na libanda azwa ki zemi. Sko fi yango tanga azwi zemi komi ko avancer komi ko tia mukuna pression. Nga il faut officialiser nga il faut balanga. Na lingite, il faut officialiser nga, il faut obalanga. Il faut na kota na koma de base na koma mwasi ndako. Mukuna ne sachant pas quoi faire, nda sacrifier ki mwasi na ndako lolenge wana. Tango sacrifier mwasi na ndako bongo, air professionnel bimi ba kabwana mwasi ne e umela te parce que nous va comprendre te appelle mukuna divorcer mbalama se réengager dans relation mususu. C'est parce que cette relation là existait déjà et c'était la relation là né ezaki raison et séparation na mwasi liboso na professionnel okuta ba kosaki. Et ba ke ba mbuleleki Mami Chibola zo ba que malgré makamwana sur les cas des années plus tard mwasi na ezonga na mukuna tilelo bazaka ensemble il paraît dans en Afrique du Sud soki wapi. Mais Mami Chibola azwa nyo sauté ou azaka nango besoin ndenge esengela ki justice et kende ki forcément na faveur na été après mukuna l'argent ça l'est difficile. Donc ne complot ba salabi moi c'est yo koko yo lobate ke mobali nga tubela loba nye ba ku ba sala na mukuna et tout après suki wana te a lokoti mamu ti siko na ozela na koti na compte mamu na kuti droit de réponse te so ezaki ba tumusu ba sala ki ba loba ki ba kebu bazongi au mata live so ba comédien mati live Mami Chibola sokoli mamu bozana ti bino ana bana bizarre talo ya fille d'ici do bobenga mamu national tale longi ya mamu national angwe tale longi na lobi boli misanga pono ba na loba suma kamote mwasi onde muto ya utumbula ngana loba botala tatango baktaza mukuna kita vanda kina mwana na Afrique du Sud botala video wana parce que video wana tamboli partout. Alobi boy papa na ngai ayeko pesa bino mais ayeko pambola bino yo talanga na première grande dame de tozo souffrir ba malédiction tata no acha biso yo linga ya kopesa souffrir bana bato ba réseaux sociaux yo lingi tata na acha sous malédiction na réseaux sociaux oh tata oyo mwana ona tata ne boa mabe mamu yo lingi tata na acha sous bana bato ya réseaux sociaux malédiction a opambola bato na nini maboko nini mungongo nini yango na pambola nango bato boni boyeka papa na ngai ko pambola bino ça c'est mon père muna kuisu kwa mon père non muna kuisu kwa mon père kwa zimu jimale bia tatwenda mwishi mwabila muna kuisu tale longi na yo na pantalon de tata no avwanda ki bloko na pantalon ndenge vimba ki na se na elongi na yo tala zongi sa biloko ya tata na yo we vimi na se wana na elongi na yo mama wa elomo wana différence te elo otambola na elongi ya tata no na sama kolo
Yo tata na opambola batu nini? O linga otia bana batu na réseaux sociaux ba malédiction. O atia biso na grande dame toko kolongola ngote. Grande dame azangi kimia, ngana zangi kimia. To comme lokola batu ba subiso lokola. Museleketa subiso to zangi kimia. Likola malédiction ezo tambola biso na mutu. Ce qui malédiction est tellement pe na komi liboma, mutu e bandi o bouger bien te. Na komi biloba loba, yepe mamukuna ku grande dame pe kuna malédiction est tellement biso nos tout to komi mabo. Si ko yo lingo be biso suba na batu réseaux sociaux na tata na yo boni boye ko mamu. Ke bana yo tata na opambola batu nini? Église mobimba seka malédiction. Opambola batu nini? Mu viola. Opambola batu na mu viola. Non, boti ko jouer na batu. Yo kutuma mkutu ngana ibisa kama muyoka ngamunoko na minu na ndenge sala na elongi wana lokola biloko tata na yo no yo ozana doa kolobele likabo ba publier mona mosi na réseaux sociaux yo kolobate yo mutakala no ebima wano mutakala mabetala mutakala munene lokola ngombe mamu vandila pema ya malili na tongo bino boza ba exemplaire na tata na yo te nga tata na yo grande dame yo mam, tout ça ba exemplaire te pour na to yako dise bat. Tout ba exemplaire te. Tout ça ba exemplaire te botika. Tout tika. Ba mu fondela maya malili. Oza ko funga mama be. Nga ko to bo biblia nga me nga ko to mutakala nanga emona na te. Tabla ba mwasa soni bo mona mutakala nanga don. Bo mona mutakala nanga. Bomona mutala nga moko na filma kango spécial nza mapesa nga sagesse na filma ngo vraiment na bindenge tata wa lingi kolia basi tala ndeta ngo sisa kinenga ko yeki na kata mutuko na moi makasi na salaka pour ke nga na bima te na bima na ndenga stratégie na mutakala na ngai bima te bino bomona mutakala na ngai te muto amona mutakala na ngai ya loba. Parce que moi mutakala nga mbali mingi balinga ba divorcer. Ba tata ba mona ka ngona vidéo 46 minutes ba konzio ba mona ka. Ba ngona so bando courir derrière ngai. Ba on se vendre la maya mali. Yo na tata na yo ezela mbala suka yake tata na yo aye na réseaux sociaux oye bisa batu ke tata na ngai ko pambola batu. Ke ye asala bana basi mabe ke bano mamu ezala mbala suka pe ya liboso pe somali ba publier mutakala ya mwasi na réseaux sociaux yo mamu oza bien classé akoya koloba te ozongi otali na lokoti ostali mutakala na yo ozi ovande ojimango te yanga kuto ezala lokola ngomba linga bimisa mwana semie na koloba te wete okangi ovandi ya mobali ya publier ya mobali otali tata na onde biloko tala tata ndenga abuka na kila kacha mutuka no ndenga yake olala lokola nguma achebo ya lali na mutuka biloko no se jembeli ye na se na yeko zo kamera on pe na filmer ya bien bo tout droit ndenga lala ki wana lisusu asisi ko lala nzama yeko che supongi moko ya makasi bro na yeko filmer lisusu bien là aussi ko tele vidéo tata na yo Olobi non. Naza vraiment bien classé te olobi la famille abatu. Yona tata na yo. Boza bien classé te olobi la famille abatu mamu. Kanga munoko nengo kangi wana. Conseil nini okopesa bana basi. Yo za exemple ya tata malunga. Na yo pe grande dame. Nazongeli yona mobali na biso. Parce que yona nga toleka nzungu moko. Imbécile. Voilà. J'espère que vous avez suivi la manière dont elle a soulevé maman, la manière dont elle a secoué maman. Alobi na mama kamwa somo eko salaka bima yo loba. Mamu baba silence radio akimi. À chaque maman mukuneyaka, mamu akima kaka yaka oloba te. Akoka koza défense à papa na été, surtout mamu Mimi Chibola. Mais so eza mamu batu mususu. Mamumbango ekoloba. Mamumbango ekoloba. Akokata ko laver image ya papa na ete o ezala ternion mukili mobimbe loba. O moki mobimbe mona maman kokati. Na koti na chaîne na mamu na bandi oluka. Et si ka répondre Mimi Chibola. Pour dans 4 vidéos à lobeli papa na afingi. Afingi mam. Pe mambo somo.
Oh kutu tozo tiango parce que les meufs faut tia soko lobi na munoko ke ba fingi ba loba ba kosi mamu omoni différence entre ko finga oyo kosela ki Marie-Jeanne Bololé ke afinga ki nani ba choko na oyo yo ba fingi yo na Mimi Chibola tala émission o muta ko c'est la droit de réponse yango eza o Chibola fingi yo et non makambo yo okosela ki et non makambo yo okosela ki nani comme on est nani Marie-Jeanne Bololé so to tie na balance oya lo couteau lo be Marie-Jeanne Bololé na oyo ni neza pena insulte muta ko vanda bi ba fingi mutu na sali émission na yo répondre yo moko no ba fingi yo boye na ex likangwa papa abino veuve ya collaborateur à papa abino azolo bana munoko comment est-ce que ton père a une vie sale azobi mana basi na basa ba collaborateur na bandimi na nini azotanda bopute à papa na réseaux sociaux yo oza na kati ya réseaux sociaux ozo bundana na olaver honneur à sila mais oko olaver honneur à papa na ote ozo bundana na olaver honneur na fierté à sila mais à papa na ozo koko bundana ko laver ete oko ko rendre papa na fierté oko ko récupérer réputation papa na ote na kati ya makambo ba fingi na yo moyete yo so ba fingi mami wata obimi mbangu bosimbi mami wata bosimbi ba bombo mais yo moko papa na otande ba étaler énergie yo so akobimisa tande ba sambwisi na yo moko ba salele ata message à soutien yo mo olobi ata oloba te o salelo rote mais oya okosi ya ba Marie-Jeanne Bololé makambo oya okota mambo ba choko oya osalabo mais yo moko zo ko bimate oh maman Denise Tenza ba visi secret ndaku na ye libanda etc ya papa na yo moko batandi babi papa na yo akoka kosala ngo na mbetu te elingo loba nini ezaka ya normal to eza ya condition mundo boya kosala eloko bongo na mbetu a préférer mukongo pasi pe na ajuana kana mutuka asalo na mutuka pendant 9 ans na mutu asalo na mutuka pendant combien d'étapes et combien de fois na Mimi Chibola soki Mami Chibola asalo combien de fois c'est la condition pour ani net na ajana komi pesa pasi bongo ko nyoko la mukongo eza ajo ba batela ka mukongo mais ya nyoko li mukongo penza donc et nyoko me oki pasi mukongo e kokate pourquoi yako loba yako expliquer biso pour na nyozo yo lobati pour nyozo pesa explication te mais so eza makambo mususu eko lobo eko kosa o ba fingi mutu basali biloko mususu yo sela ba miso benga ba insulta eko kana Mami Chibola lobelio yako répondre Mami Chibola okoka ko sele be miso te pourquoi solele analyse lobela Joshua, bayebi banga mams, koto bazaki na Pamela, bazaki na groupe, ngako na tindi na tuni, balobi ko na retirer, ako na bazo yamba soute, bakina na kinte invité pour na nini, ba cadeau no sokoto ba psaki mams na Belgique bazaki te. OK d'accord, ya yo mo ba fingi na papa na yo. C'est-à-dire honneur ya sila eleki ya famille na yo. Crédibilité ya yo ya sila eleki ya famille na yo. Eleki ya papa na yo. Eleki et toucher ba sommet. Ya somo boezo obima. Ti lelo. Yo za mutu mwa yo ba analyse. Poni yo fo ba to banga analyse no so le ba mbwasi la ba do banga te Mami Chibola zo banga te ke ana mwana na sala na internet mamu. Soka salelinga analyse musoni. Ba to ba okima. Wano ye otie calme ba to ba tale longi no ba okima ba bi yendenge mamu da calme na sere tie boy de to tale ne longi ta koko sa tenzoka ka fimba ka bamba kata na lukuta o fandeli yango penza lobat répondre Mami Chibola a fingi yo et pas fingi yo ma bebi a fingi yo penza donc a toucher na ba zone sensible sous qui sa mutema. Oko lobate pourquoi il y a les sego a obimisi ma seke ya bato bimisi ya yomo ba fingo ya solo ya direct ba loba par correspondance te ba peso sobriquete ba loba na yo t'as pas réagi omoni analyse na yo za juste te parce que ce analyse za juste et qu'on régler situation haute ce problème est réel et cause à lisa
Mais pour aller au Luka, Mami Chibola te calmer situation ou par exemple, bon Luka arrangement la miable, bon boxer en famille. Yo Luka ka ba solution pour régler la situation la miable la problème assis là. Mozo Luka a Luka solution ba arrangement problème la miable la makamba famille na binoté. Est-ce que ça a sens? Na famille la no ba problème eza, ba problème ba problème au pluriel. Ba problème. Ça dit makambo eza. Oko régler mais assis lo yo régler il y a ba internet yo régler ko louker la ba solution au réfléchir au décortiquer ko analyser mais Mami Chibola soka lala la muka soulever avec mukuna soka lala la muka soulever aya déposer ndeto za soto betka Mami Chibola to Mimi Chibola na TikTok et robimisa biso ya ba sortie médiatique ya ba journée différente ya ba raison différente même chose té et dans chacune de ces vidéos abeta ma solo détaillé na ba exemple après ça zotanga na ba témoin yo tango kenda ko réunir belément pour na ko prouver innocence ya mutu na internet comment est-ce que encore ça on ya papa abino monter pour ani okuka osala ngote pour ani ozokoka kokangisa munoko ya Mami Chibola te bomoni bachoko oyo kotelaki asali bemission mikolo ayo olobati ayo oloba même makambo babomona mnoke bayebo jouer ta yo confirmer te pour ani bachoko na kati ya même émission ayo ko soutenir yo ta défendre na nde Mami Chibola afingi yo lolengi wana basali ba vidéo ti quand on sa ba vidéo ba obima ba lo baka en faveur asila yo muto ya ko soutenir pour ani à soutenir yo te en tout cas makambo ezo le cas vraiment eza boy pour ani asala ki onte pourquoi on n'a pas fait ça aux monde bino ba mamu bino Mami Chibola moi les a qui part mamu Mami Chibola que cette histoire puisse être vraie ou fausse. Histoire oyo beta ka longueur de journée avec Mukuna. Si on va de sali lecture, yo comprendre moi si on a o abimaka lobaka longola ka zemi tout ça na yo bino de ba vie baby. Mukuna continue vie na ye. Ti yo bolo baka ke bana ne ba ofuta karma ti karma ya ka Mukuna za. Aotea aoke bisike fo kende aosa makamno calme. Un mot tant bas scandale les gens dans réseaux sociaux beaucoup réfléchir te bino ba penyel. Et y a une fait nos scandales et en internet et que zonge mate kiti. Na kati likambo abimana lupangu abimana mutuka na makamna ina Moïse Mbie. Azwa car ya kanda azwi lupangu abenda nzoto. Afandi na kwana ye abala abota a calculer que sous mon monté. Au rappel, j'ai tourné la page, à tourner la page à Kena au vivre vie naïe au calme. Voilà quelqu'un qui a compris. Elle ne fait plus de fixation sur Mutumoko. Bino boye na matière na réseaux sociaux bozu visibilité mais bozu makambute. Yo zolo bakayo na Lubumbashi ba jet privé bande ko ya oluka yo ba konzi ba luki yo po ba bimana o ka po na vidéo ba mona ko sale na Mukuna. Ndeko bande oganga na Chiluba. Okenda kito kendete. Ondima kito boyaki. Ba proposa ki o combien. Likamsu se gogo ya epesi ope opportunité pour pas fuki. Est-ce que les influenceurs mususu na ba Cameroun wana ba Côte d'Ivoire bazo makam ataka ba Kardashian sextape bimitane ba comme star na monde. Humiliation memeli bango richesse na élévation. Tolobi to ke na sens wana. Est-ce que lelo Kim azaka na mutune na garçon wana o asara na eloko wana? Non, elle est passée à autre chose, à saisir l'opportunité o ya ki liboso na e et puis à ke vaquer na occupation ne mususu. Yo ça ka fixation, o ça ka fixation, ozo ça ka fixation sur Mukuna. Okanso ozwani. Ozo lo côté soko so ozwa ki to kozwate. O ba pesa ki ozwa tonga vi na yo. Et puis li solo wana ba te bele ba bossa nango. Ba nango suna mutute po biso ba scandale ele ka ebele na communauté. To vanda a en église ka ya ba kimbangiste ka nde ba zaka distribuer. Li solo papa moko ya kimbangiste yinda ka na internet awati. L'histoire papa moi qui m'a dit c'est une en internet qui en parle encore.
Prenez un peu cet exemple, boy. Na tangi kombote, na bimisi photote. À une époque, il y a 2020, 2021. Bah 2020, si je ne m'abuse. Et là, tout le bien soutien. Bah scandale, il y a kaya kafu ya nenge na nenge ya différentes manières. Mais elles sont en actualité en fonction de la colo, la protagoniste, les principaux acteurs, il y a likambo et komi. Ta manière de gérer le dossier qui vient sur ta vie définira la suite. Si vous voulez continuer à image na yo ya fait bolumbu o muku na bimane na kata mutuka, eza image ya honneur te. Si vous voulez continuer à kaka sauce, yo ka seul ça sur muku na mabe. Pendant que lo bake mukuna mabe ka yo moko zo bezana ba fille yo mukuna bima na ba na mutuka ozaki soki oye na bureau zo mo ba fille bo bongsa bo bima bo bongsa bilamba ba fille na pe ba na expérience na ba vivre na mukuna pour ni ba ko rejoindre te ba beta en internet parce que ba ta lobby ba na dignité na personnalité ba ta demain lobby ba ko ba nani na vie lobby ba bala ba est-ce que ba ke il solo yo betaka ozo expliquer mukuna tombolinga kitisinga matelinga zu 46 minutes à salibo mobali mo ya sérieux tant avandi oyo kayo bexika sozo pesa modèle mukuna panzio makolo akoti à salibo amona kake oza très utilisé abo sankeze lo 5 minutes so esi lo sokoli ma so sokoli ba ma ebele likambo ese lekite atika nango na mutu bien bo mo ke bato poser ba ozwate bo ba te yo ndengo za boye oza kaka victime ya mukuna kobi mobiba na mukuna ne détruire vie na ote attitude na yo après scandale ne détruire vie na o Joël Francis P Azen na moi c'est marié ba kabona moi ce n'est pas le cas ça la témoignage à Simindela Kate. Fille ne bisika au vivre vie na. Est-ce que biso tozal qui vous dit que sa vie va échouer? Non. Bilo bo linga ka bo servir matière réseaux sociaux ko biso dénoncer mais ba que oh yo dénoncer so ça associer na image na pour de bon. Ça veut dire qu'ato y a une explication ni ndenge ni tikali collé à toi. Demain les gens reviendront sur ça. C'est par rapport à c'est comme ça que les gens vont continuer à te voir. Cette fille abusée na mutuka. Ba vous le roi fille légère au fait. Parce que même mon balino ngo asa que yo za en contact na mukuna aza sous terre akufa aza sous son vite que son âme repose en paix okofinga mamunengo lingi mutoza la sali c'est toi au fait si que les sola mukuna passe à autre chose vite à vite tu es une belle femme ce qu'on a une opportunité moi que mon balu atindelinga jet privé c'est kana makamwa na mbongo otali no soko tiali suana Regina dans les 6e femme on vivre bien que ma première femme est belle telle si opportunité au pesa mela yo ozui c'est tout. Même ta vie, personne ne va te juger du moment que tu es heureuse et que tu pètes la forme que tu vis dans le bonheur. Ça peut coûter dans mon bal, yayo, quand tu n'as sa chez toi. C'est-à-dire, opportunité qu'on peut ça pour apporter peine à vie, passe à autre chose. Moukouna va faire ce qu'il voudra de sa vie. Ma chérie, il te calcule pas. Aïe, bio sous et sili. Quand c'était que les lois kaka ko humilier, oh, comment ça, comment commander acharnement. Tu t'acharnes sur quelqu'un, mais dans cet acharnement, au moins, c'est quand on va commenter, oh, l'obélo a cicaté. Oh, l'obélo a cicaté, mami Chibola. Yonde moutozo perd de crédibilité na dignité. So moi, c'est ça la vidéo, ça la on a chaîne na yo, non, loba, ça la on a YouTube na et ça va vu éco silembo. Mais il y a des vidéos sur le botien internet, va copier gratuitement. Oh, ils ont un résultat, ils ont un rendement. Bato ba otiko sala ngo ba okoso. Yonde mutobi ma perdant dans cette affaire. Tout le monde va passer à autre chose. Neti ngayo na osala émission awa. Na live na 21h. Live au katango koti. Na komo sa miniature live na 21h. Makamunyo se tika laisser leki, je passe à autre chose. Oso comprendre. Lobby na omene vinanga mususu. Bokene na justice et simbiteza justice nzambe sala. Oh bah pesa ki ozwa, oh bah pesiote passe à autre chose. Talana nous Eliane Bafenou, c'est qu'elle est devenue. Oza la seule personne à être dans le scandale. Obi Nathalie Koa, Azara Poker à scandale. Elle a beau 3e mois elle vit sa best life. Elle est dans son coin. Au lieu de s'accrocher qu'à la humiliation. Pourquoi? Quand il y a l'histoire, les sont l'histoire à Eliane Bafenou. Ba obeta so ndenga komi mama ndenga bali yo le so obeti sono obeta ka so fi wana o balala kana mutuka c'est quoi ça
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maman qui m'en a rendu, oui. Mais yo, oh kanga maman kuna pourquoi? A calcula ka ote tika e. Oh, yo dans oloba ke ozoka ki asala ki onde pasi asala ki obwe. Yo bino yo na banani oh moi bazawadi yo bwandenge eloko bo sepela na ngote boya ko lobela o makasi bongo. Et cette démarche, cette démarche à mon sepelé ni le côté toi démarche à mon oiseau réclamer encore un prochain tour. Parce que ce que le logo c'est pas dans mon salon ma besoin du solo au beta na kilo. Bazo ko sabino hein. Yo kanisi ndenge za bo biso to tema banda ku na biso to bimi to ke selo marche. Yo kandi oza conscient ozolo ba que ko ganga na ganga ki ya nzambi wani za ko ganga ya pasi et non ya plaisir. Biso to yeba ndeni to zale na yote. OK? Les cambossés les cas na belé passe à autre chose donc yo banda ane on a tilé le ozono mobilité ozono vinu msoute tu n'es pas passé à autre chose tu tournes pas la page non à un moment donné botika on peut ça ba opportunité à quoi à dénigrer bino ya okota na ba vie na mno net bo muto banda mono na TikTok o mono ka ba benga mimi chibola chibola ba eba été mais na minute yo ba mona fille alikomula hier par rapport à Pembe tout ça là après doit comment moi fille ngo za rande boy eza kitoko te. Eza batumso atalaka mukuna zaka catcher abimi na yo tango obeta li solo ana mukuna za pasteur kandi ba pasteur ba simba akisi tango obeta li solo ana mutumso za ba fille abimada mukuna pardon na sanga na nzoto boy et apporter ngelo hotel na vina donc yo ndongo za boy hotel ata ba spéculation te na ba rumeur o ba bimisa na mukili hotel ata te impact ni ne ko za na vina yo. Que tant communiquer le comment boy que tant communiquer message mon robot tournure nango ko za en ta défaveur mais yo wana ekotote yo zo mona ga ke na loba na za yanke na sala boye ngana esprit aux esprits mais à ma bé alors Bilo rebelle bo sala na réseaux sociaux et aux ana ba répercussion na ba vie na mais bo s'en rendre compte na moti. Au fingi na mamu to yoki, maman incapable de répondre yo, mais maman bato yo lo ba oui, mais yo moko impact na maman na vie na yo. Il faut réfléchir. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Maman, énergie yo concentré na maman bato. Mais quand on concentre on peut qui na maman papa abino, on luka non solution. Parce que quand on continue ça va de l'image, et de l'honneur de ta famille. Au cause à au bunda au laver honneur à si là. Nous incapable au bunda pour nous laver honneur à papa, mais c'est contradictoire. Respect na bino ndenge là na maïbo c'est contradictoire. Vrai ou faux, il faut luka solution, faut en avoir mot juste pour nous faire taire ba bêtises. Merci à vous tous, on se dit à bientôt. Oh Yahweh, mama.